Point de presse, il y a le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde na Goma alobeli probable retour ya batu na bandako na baona Goma mais ba oyo nyonso bazalaki zinga ya volcan bakozonga lisu na bandako na bango te kasi gouvernement akwa indemniser bango po baluka esika mususu ya kofanda bokolanda ba détail na édition lelo pe probable troisième vague ya COVID-19 bakinois baboyi confinement pe ba lobby que ezali nango ba fièvre kaka ya changement ya climat ministre ya santé a dosé bayebake biso awa makambo ya covid wana ezalana nu clarté ozali bele ya kolanda édition na bino ya liboso ya semaine lelo lundi 7 juin 2021 Kande News tozali ko continuer ko informer bino première chaîne oyo epesaka bino information en continu na lingala ba information ya solo oyo ezali vérifiable pe esalaka que bino bozala la sécurité pambate balwaka l'information sécurise plaisir ezali na ngai ya kokutana bino mokolo lelo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki week-end oyo na ba sénateur ya Union Sacrée de la Nation masolonini basolaki ba détail bolanda na reportage oyo. Na cadre ya Union Sacrée de la Nation pour na ko matérialiser vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba sénateur congolais conduit na président la bango ya chambre haute Modeste Bahati Lukwebo ba kutanaki na mokonzi ya mboka pour na kozwa ba nouvelle directive pour na concrétisation ya vision na ye oyo wapipe chef de l'État a sepelaki na rencontre oyo pe alobaki na bango boye. Et je voulais vous dire vraiment toute mon admiration. Nalingi nanu kotalisa bino esengo nanga pona nanu na oyo bosali lokola décision. D'abord ezali décision oyo ezosenga courage mingi. Kozwa courage ya ko se rapprocher na vision nanga ezali tsakate. Na pesi bino merci pour la confiance oyo bopesinga pe na promettre bino ke boko regretter yango te. Po oyo to décider ko sala na union sacrée eza pona bolamu ya batu nyonso y compris na ba oyo bazali na biso awate pour le bien de tout le monde, y compris même de ceux qui ne sont pas venus avec nous. Pona likambo oyo etali état de siège président de la République a sepeli na soutien ya batu nyonso pona ba opération militaire en cours. Chef de l'État a salela ki formule juridique la mieux adaptée pona prorogation nango tous les 15 jours. Ce que vous apprendrez dans les jours qui viennent oyo boko yoka na ba jour ezali koya ezali demande oyo tokosala na bino po na loi ya habilitation po na kanisike na contexte oyo ya komata ya COVID-19 ekosenga te to retenir lisusu ba eli na ba session extraordinaire po na état de siège po to yebite ngonga nini ekosila. À propos de cet état de siège dont on ne connaît d'ailleurs pas vraiment à quel moment nous serons sûr qu'il faudra le lever. Nakolobela processus électoral oyo azolinga ezala crédible. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sollicité qui appui à ba sénateur ya Union Sacrée pour na balekisa ba loi essentielle. Dans quelques jours, vous allez avoir des décisions à prendre, il y aura des enjeux. Na mikolo ezoya bokozala na ba décision ya kozwa. Po bokozala na ba enjeu important na bongo nazokanisa loi pour na seni pe loi électorale nyonso oyo nazosenga bino eza que bozala ini peut-être boko kende na sens oyo Assemblée nationale ici asali bobo sana teke toza na ba échéance 2023 il faut to koma à temps sans retard pe koluka kozala le plus transparent possible donc il faut to sala nyonso po to pesa mboka na biso processus électoral moko crédible pe ezala transparent lisusu ezala sans contestation. Qui soit crédible, qui soit transparent et qui ne nécessite aucune contestation. Préoccupé na komata ya COVID-19, chef de l'État a annoncé la précaution na mikolo oyo ezali koya. Communication ya mokonzi et ya maki kitoko na ba sénateur oyo ba décider kutu ko soutenir matériellement ba opération militaire en cours.
Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également... Basénateur ndenge boyebi ba décider bango nyonso ko contribuer na état de siège, c'est-à-dire ko soutenir ba FRDC na nzela ya misolo na bango ya salaire pendant 3 mois oyo ba ko banda ko kata bango salaire na montant ya $500 par mois oyo ekosala $1,500 par sénateur. Équivalent de $500 par mois, ce qui fera $1,500 en francs congolais par sénateur. Indépendance ya justice, gratuité ya enseignement pe masolo mususu et solola makipe et pa ye mokonzi ya mboka na ba sénateur nyonso ya Union Sacrée Kinshasa et l'équipe partout. L'Assemblée nationale va examiner cette loi. Il y a ratification des prêts, paix de crédit et les cas qui viennent de détails dans le reportage. Il y en a dans 7 ans. La plénière y a l'élo convoqué lundi 7 juin 2021 à l'Assemblée nationale. Les a une question à examiner rapport. Il y a commission mixte ECOFIN financière et relations extérieures relative aux 7 projets de loi. Il y a ratification, il y a prêt, paix, il y a crédit. Le projet de ratification qui présenté et défendu devant l'élu. Le mardi 25 mai dernier, le ministre de la Finance Nicolas Kazadi. Séance tenante à qui répondre à la préoccupation des députés. Ils ont accès sur politique. Il y a deux fois pe choix, il y a esika yango na réalisation pe transparence na kati ya gestion il y a ba projet yango. Ba projet yango il y a ba loi ya ratification ezali oyo. Accord il y a prêt il y a 22 décembre 2020 où ils ont conclu entre République démocratique du Congo na BADEA na titre de opération à réponse urgente pour affronter pandémie à Covid-19 pour un montant il y a 10 millions de dollars américains. Accord il y a prêt numéro 2 000032 42 il y a le 28 mai 2020 conclu entre République démocratique du Congo na FIDA na titre de programme d'appui na développement rural inclusif et résilient pas dire pour un montant il y a 26 640 000 dollars. Accord de prêt numéro 21 0015 0042 289 il y a le 19 juin 2020 conclu entre République démocratique du Congo Fonds africain de développement na titre il y a projet aménagement il y a accès routier pont route rail na fleuve Congo pour un montant il y a 20 32 000 dollars américains. Encore il y a prêt numéro 1436 1P il y a le 23 juin 2020 conclu entre République démocratique du Congo na OPEP pour un titre il y a projet d'approvisionnement na maï na ozone pour un montant il y a 30 millions de dollars américains. Encore il y a prêt numéro 12 501P il y a 23 juillet 2020 conclu entre République démocratique du Congo na fonds il y a OPEP pour un développement international à titre il y a projet il y a soutien dans secteur agricole il y a Nord qui vous passe à NK pour un montant il y a 15 millions de dollars américains. Encore Moussou Césari, accord de prêt numéro 21 0015 0042 445 il y a le 7 octobre 2020 conclu entre République démocratique du Congo na PABRC pour un montant il y a 43 622 400 dollars. Accord Yasuka Ezali, accord numéro 6858-ZR il y a 12 mai 2021 conclu entre République démocratique du Congo et Association internationale de développement IDA. Na titre de projet de développement multisectoriel pays à résilience urbaine de Kinshasa où ils allaient dénommer Kin et Linda pour un montant il y a 250 millions de dollars américains. Assemblée nationale a traité en mode d'urgence ba projet au union sur la ratification suite na délai oyo et comme mukuse pe ils allaient presser bango par rapport il y a vacances parlementaires. Kinshasa et l'équipe partout. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a zaki liboso ya ba chevalier de la plume mokolo lelo na Goma esikanini abetaki masolo ya probable retour la population na bandako na bango na Goma ba détail pour na rapport signé non mpila. On a palpé du doigt situation catastrophique il y a éruption volcanique ya Nyiragongo. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et longo na équipe il y a 12 ministres bakitaki na Goma samedi 5 juin accueilli na gouverneur militaire lieutenant général Constant Dima. Premier ministre elongo na équipe naye bakitaki ko visiter observatoire volcanologique ya Goma wapi bayokaki ba doléance na bango pe bamonaki ndenge mosala ezali ko salema balakaki bongo ko sala bolamu mingi pona ko améliorer Mosala, chef ya gouvernement, a visité kipe ba site ravagé na lave ya volcan, wapi akutana kipe na population ba victime ya éruption ya volcan Nyiragongo. Wande alaka ki bango aide humanitaire moko ya motuya,
rétablissement ya courant pe mai pour na bien-être na bango pe ko éviter que bonguna profiter na situation oyo. Jean-Michel Sama Lukonde alaki lisusu retour progressif ya ba habitants ya Goma lors ya conférence de presse oyo atenaki mokolo ya lelo lundi 7 juin. Na maloba na ye chef ya gouvernement atalesaki ke espace dévasté na lave ya volcan Nyiragongo pe ba quartier oyo ezali penepene ya volcan ekozala lisusu occupé na population te pe asengi na ministre ya aménagement du territoire a trouvé site moko pona ko héberger batu o babungisaki bandako na bango suite ya éruption volcanique ya Nyiragongo o esalemaki samedi 22 mai. Sama Lukonde o azalaki liboso ya presse elongo na gouverneur militaire ya Nord Kivu babimisi plan ya retour ya ba déplacé pe balaki reprise ya ba activité scolaire pe académique mokolo ya lundi 14 juin prochain. Boyeba que Jean-Michel Sama Lukonde a quitté mokolo lelo na Nord Kivu wapi akei lisusu kosola na population na ye alingi kozala penepene na bango na batango ya pasi. Kinshasa eleki partout. Probable troisième vague ya Covid ndenge ministre de la santé a annoncé qui na ba média week-end passé ezali na sérieux problème ya confiance na ba kinois pambate mingi balobi ke ezali ba kosukoso elanga na ba fièvre ndenge ezalaka kaka makambo ya confinement pona yango ezali te ba détail bolanda bazali bongo na micro ya Merveille Mobende na Erwezaka. Ministre de la Santé publique et prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani a annoncé que jeudi et le 3 juin, troisième vague de la pandémie à COVID-19. Ministre a évoqué qu'il y a importé à l'étranger, surtout l'apparition de nouveaux variants de la pandémie. A interpellé qu'il y sous l'application de la mesure barrière après avoir connoté relâchement dans la communauté. Il est probable que va confiner les sous ceux qui baka et mataka pour protéger la population contre maladie ou à coronavirus. Bongo totuna ki na population réaction à bango ceux qui va confiner les sous Kinshasa. Bon, ministre de la santé, toboyi te avant mon continent biso pour la santé na biso peuple congolais. Avant na droit ko bundela biso ko fait biso pour la troisième vague ya COVID-19. Mais total est bien. Premier tour na bango na deuxième tour na bango na troisième tour. Babi troisième tour ya makasi. Mais premier tour ta bakanga ki biso abanini villa Kisasa mais tout le monde qui se sent malonga la ki ngote. Franchement papa na ngai. Maladie o eza kamoko ndenge zo la batu c'est total bien. Batu mingi bato tembe Europe ba on ba ile biso maladie yango. Na biso mo awa. Nzamba bundisa biso apesa biso nzamba pambola biso apesa biso moyi moko ya makasi. Travers ba moya makasi o to benga biso na bako na biso ba kongo to benga ngo moya mbangala. C'est-à-dire rab moya la makasi donc kimisa maladie. Na Europe moya boya yango rare yango ni malade ne betaki bango mais biso awa solution za ka to banga nzambe ministre kanga 3e tour oyo pona ngeza solution te solution nango to banga nzambe to se protéger moi kashine sali moi bien place de fandi mbota maboko boyango moi j'ai fait banine sali moi bien hein ba oba mesana ma bi poto te yango te boyango vraiment moi j'ai fait le boko kashine bola kashine ndetenga kashine yali to ka reconnaître salité normalement on a représenté de faire reconnaître salité ni yango na boyi ko na boyi ko la tango na kashine ngai donc solution za ka na osenga ke ya liboto to banga nzambe nzambe da protéger du peuple congolais na maladie faye Congo meto kutokupa ngro tokupa mfrani kala kala kata bana classe to debele tene na bantangu tala de totambola na nzela mais nzamba de continuer ko bomba biso banini to banga nzambe to se protéger et là on a fait la ministre na président ya wana il tira ko kanga ba kanga ti vile Kisasa et dans la solution de côté solution date solution da kana na fongo la papa na ngai to banga nzambe to se protéger kitoko oui éviter que COVID-19 faisait maladie, déjà notre maladie universelle parce que tant qu'on a pas payé une spéciale. Mais on ne va pas faire des mesures comme ça là que bateau. Mais on s'en sortir facilement pour la revivre. Parce que va bloquer nos bagages à voir passer. Va passer dans l'état où on va causer la bien. Mais on va dire on a besoin de la provision. C'est sûr que va recevoir la aide peine va porter la aide va pas trop va survivre nango. On est là parce que l'état faut prévoir na nyonso.
eza te ke non ozozwa décision na motu mais obongisi leloko te solingi otana kufa biavi atala kona miso alela kokanga na problème te bapays oyo balinga bakanga oyo balingi kokanga bazwaka mpe l'état azwaka solution na bango comprendre l'état azwaka solution na bango prévoir avant kozwa décision il faut prévenir que guérir oui basa babikisa bato mais bato oyo bakolia nini bakoviva nini mpo tovivaka poso tobimi comprendre basalaki na bango bien tozoboya ke ya poske so eleki tokokomelaka bango na ndako epoche so eza te. Confinement eza nango mabe te po eza na bien ya population kasi bakonzi esengeli bayeba kozwa ba moyen ya malamu pour que peuple congolais azala na moyen ya survivre pendant période oyo aza confiné. Kinshasa eleki partout. Na cadre kaka ya ko se soucier na ba santé na bino KNB News azali ko encourager ba famille ba surtout ba parents ba collier sabana ba fruits ebele ata mikolo ezali malamu pona santé kasi papa ezaka na ba bienfait ebele tolobi lelo to réfléchir na tina na yango mokolo ya lelo bolanda ba détail na reportage signé Naomi Mpila. Na cadre ya bien-être pe comment que ça en bonne santé lelo tolobeli quelques bienfaits à papaye pour na kobanda papaye estimuler la digestion c'est-à-dire et faciliter la bonne digestion topé ko sala toilette malamu na kimia yango e protéger la santé visuelle ya moto donc okomona malamu pe ekomona tango molai papaye elitaka contre ba cholestérol ezali moko ya ba grande allié pour na maigrir. Papa elitaka contre constipation yango estimilaka poussée ya suki pe eliminaka ba bactéries intestinaux. Papa renforçaka système immunitaire pe ebungisaka le poso pe epesaka yango éclat ya kitoko. Papa edimiaka pe ba douleur menstruelle na période ya ba règle ya basi. Papaye et se consommaka tout simplement fraîche, tout sèche. Ba graine nango est utile pour éliminer ba parasites intestinaux riches en fibres. Papaye est fruit hautement vitaminé oyo contenir ba substances essentielles na santé et organisme. Toyeba que papaye est bonne source ya fibres alimentaires pour l'équilibre et la santé. Papaye ezali na peu de calories kasi excellente source ya vitamine C. Papaye ezali na pouvoir antioxydant pe ezo favoriser bien-être intestinal alors qui dit mieux somba kapeliaka papaye pour na bien-être na yo alors que tozali même saison ya papaye o ezali kotekama partout. Comment ça n'a été que ezali conseillé qu'on consommer au moins 6 fruits par jour pour un bon équilibre et la santé na yo. Oyoki, Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne Oyo et puis ça ramène information continue na Lingala. Nano ezalate depuis basala TV mundela sala TV vers ba année 50 titre comme na ba internet mkola lelo TV moko et puis ça information en continu na Lingala ezalana nte KNB biso yo KNB News to pesa bino masolo nyonso kindoki politique bitambola tambola bolanda ba extrait kasi so bolingi kolanda ba émission mibimba okende bongo mbango ko s'abonner pour na ko rater le côté na chaîne YouTube KNB News. Bon, pendant ma camboté de siège, il a né un mois d'abord, kilobi, hein, 6. Un mois donc, il faut pas prolonger sur encore 15 jours. Totalement, même si on a 15 jours, on va causer quelque chose, hein. Mais, 2 jours passés au Toki, qui va couper belé, hein. Dans les 2 provinces, 50 morts, pas couper comment? Tandis que Abobanda na Dobi, Bobendeni ko stabiliser situation yango secteur wana Bobendeni ko stabiliser yango. Mais to ebitele ne sali lisusu que non na quelques jours pour que to valider bango il y a eu beaucoup de morts. On a to baté so ndeni to koloba to pesa bango pour sur point négatif ou bien point positif concernant état de siège. Wana en fait tozotal la bango 15 jours babaki bango to 600 on a wande to bandeni on valider bango.
Mais ça mis déjà, c'est bon. Non, c'est bon pour le bandengeni. Plus de 90 personnes bakufi karabu, bakufi ndengeni. Basoda wana bazala ki wa pour na ba gérer population wana. Ba tala ka munguna wuti libanda ya koti bomi batake. Bino bi otika bo matamu to makote. To ndima mundeni. En tout cas, pour la wana tous en 15 jours aussi là comme ça to bandeni ya ko valider bango. Pour le moment naza na point ya ko donc naza vraiment na argument à commettre par rapport à l'état de siège wana étant que biro ba pesa bango na silité na pe na ko pesa na ba valve na ngate. Mais quand même tout le bela likambo tali 18 ans na bino état de siège ezalaka lelo mwana mboka Tshisekedi d'ailleurs communisa yango bino pendant tout ce temps botika communisa idée wana te quand même il y a la volonté. Non, premier année état de siège wana bino c'est combien de temps est-ce qu'il y avait des morts comme ça? Est-ce qu'il y avait des massacres comme ça? Il y avait des sabotages comme ça. Il faut dire qu'il y a eu guerre en RDC depuis plus de 20 ans. Bien sûr, il y a eu de morts, il y a eu de guerre plus de 20 ans. Mais par rapport à l'année Bisoto Giraki, c'est différent. Bisoto Giraki, mais il y a violé Bisoto territoire, il était pour Batouana. On te bengi ba rebelle wana o ba na province moko boba ko siéger wana ba matsa drapeau banda ozalate to ko mona onkara nyonso na ne o ende o jamais ko juger biso ndemwana. Donc tozotala état de siège na bango ndeni negesi la comme ça to bandeni na ko valider ngo. Selon mibali misusu basi ebele na Kinshasa pe na Congo mobimba surtout ba africain ba komi ba matérialiste ya kosakana te na ndenge ya muke pamba te na mabala tomona ka mwasa fana libala kasi na ndako na bango bande ko supporter pauvreté ya tata na bango na mama na bango kuta soutenir bango kasi o ya mobali ya balie akoki ko supporter yango te ezali nini bolanda ba détail na reportage ya Merveille Mobende na Peggy Ilunga. La majorité ya ba filles ba koma kolinga mibali avec intérêt, c'est-à-dire à kotala d'abord aspect physique ya mobali pe ba condition nini ya vivaka na famille na ye. Soki kaka amoni que pas mobali bazana le côté to pe mobali aza na possibilité ya ko satisfaire na ba besoin na ye te. A côté kuto ata lokolotan, la plupart peut komona ba condition ya famille na ye na ya mobali ezala ngondenge moko. Kasi ye alingi mobali oyo aza capable ya kozwa charge na ye po atia manzaka asomba kabelo to pe asomba body sans effort. En tout cas sur 100% ya ba fille eza kaka na 10% ya ba fille oyo ba supportaka mobali ata azangi to pe famille na ye bazana eloko te po avenir ya mutu ezalaka kaka na maboko ya Nzambe. Yango biso totunaki na population pona nini bana basi ba supportaka pauvreté ya ba parents na bango kasi ya ba parents ya mobali te. Nga etanke mutu ayebi Nzambe. Bible elobi na nga na ebandeli mobali akotika baboti na ye aluki oya ye mosungi bakomi mutu bo moko. Alors tango mutu vraiment soki mwasi wana azali mwasi oyo Nzambe alobaki na ye ke musungi no yeyo que ce soit sa pauvreté donc bako demeurer ensemble jusqu'au moment où Nzambe ako rétablir bango. Alors na basi oyo na ndaku na bango supporter pauvreté ndaku na bango oya mobali na yazo ko supporter ngote c'est que ezana lien moko oya famille oyo permettre yete à supporter pauvreté wana parce que ce que ezali pauvreté onza parce que mutu nyonso Nzambe alekisake na bepreuve vie ezali vie ya bepreuve. Donc lokola azokoleka bepreuve ya pauvreté elinko bateka akotika la toujours pauvre. Donc mwasi oya malamu aza obligé abandi na mobali ne na pauvreté wana na pasi wana etango bakokoma pe na bisengo ekoza réjouissance à malamu. Bon ceux qui te supportent ka ba parents ya biso po aza papa abotinga il faut na supporter pasi ya parents nanga. Ya mobali na ko supporter yango pe mais soki mobali soki mwasi azangi bango pe bo defiaka yango na to okela kamyo mawa te po za mama na ngai te mama na ngai okela ngai mawa yo soko zwimbongo no pe obwaki singai okomoko luka oyo aleki ngai oye te nga susu niveau na yo te yango la place wane
basi bazalaka pe bongo soko za na ngota luki ko za na mbongo ti eza mama na mama za na lolenge na ye ya kofanda na libala na ye po soko boy soki papa akoki na losa mafuta boliaka losa mafuta soki akoki na kolamba soso na kolamba soso mabe bino bapapa nde ezalaka pe ebele botungisa pe bamama mingi ntango mama azosupporte yo na pasi na yo yo mpe ntango yo kozwa banga mpe nzambe mpo mama azobanga nzambe fo kobanga nzambe liboso libala po ekende malamu fo bino mibale botambola nzela moko aleka te yeba te ozosala mama mabe nzambe azomona mama mpe ozosala papa mabe nzambe azomona ezali na kati wana fo botambola eloko ya liboso bote na libala eza bonzambe so bozotambola na bonzambe wana bokotambola ndenge nzambe alingi mwasi ezaka mwasi azotambola na kobanga nzambe mwasi azotambola na kobanga nzambe ayebi kosupporte souffrance ya mobali ayebi kosupporte pasi nyonso ekoyela mobali pole tozobala na bazoloba pour les pires pour les meilleurs et pour les pires ezalaka liseki te ezalaka sinogan te eza eloko moko ya kowuta kati ya motema na yo wana nde okozala na mwasi ya malamu oyo azotambola na kobanga nzambe asupporte pasi nayebi ke na moma oyo tozalaki bien na moma oyo mpe tokomi mobali na ngai longwe mosala aza na pasi na kosupporte ata mai na mutu na koteka mpo bana baluka mwa eloko olia fo na supporte mpiaka ya mobali na ngai conseil nazopesa basi ya mabala boyeba kotambola na bandako na bino ya mabala boyeba kofanda boyeba kodebrie soki ozodebrie na voie normale ata na moke nzambe abanda kopambola yo ndako ekozala mwa sans fin ya kolia ebanda komonana fo koluka mpe vie de prière bamosu ata baza na bavie de prière kaka na baeglise wana bazokendaka na bafrère bazosala bisoto bazoyoka kosupporte te yango conseil nazopesa basi wana bamakambo bazala na kati ya ndako mabala ezoboma bandako ezoboma bamalchance bamalédiction mipambole kotikala kozala na kati ya ndako te bandeko basi babien ya baparent ya mobali oyo oza na ye eza ya ye te kasi eza ya famille na ye yo luka obunda na ye ensemble mpe ede ye akoma moto na vie po mingi babeta tolo na biloko ya baboti batikala bapauvre après disparition na bango mobali oyo boganye na ye vie ensemble sans que otala bacondition de vie azalaki nango akorendre yo heureuse à moins que azala ingrat futur ya moto nzambe kaka nde ayebi Kinshasa eleki partout tokomi na suka ya édition ya lelo toki na plaisir ya kopresente bino yango KNB News équipe ya ba warrior ezali kocontinue komarke bapoint na ndenge ya kosakana te esi elobami na basondage kutu koloba te merci pour la fidélité na bino biso tokontinue toujours koservir bino na caméra oyo en face Hervé Zaka na mopanzi oyo Peggy Lunga zalaki na pointe pe merveille mobede yende muto asimbaki édition papa Timothée Kayembende azali ko bouger na boye côté à régie devoir à domicile oyo batobele bazali komela pema pona kokoma na niveau oyo merci na Nathan Siata pona supervision pe Naomi Pila bon anniversaire ndenge ezalaka kaka to sepeli makasi pambate kolo azali ko continuer ko pambola meba mata bakita babaluka na mabele nani aliaki kwanga na PC Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino